Voilà, merci à Bandeko Toubaza Scotché, Bazola dans l'émission par rapport. L'autre bas qui vont te côté bon dans domaine de santé, toi aussi là bon on a docteur Fabrice Nyembo, tu as expliqué biso la réalité ba malade Bandeko Toubaza Robela. Tu comprendre que dans le monde au na Congo, Bandeko Belé bazaraja malade mais ba éviter que ba belaka. Tu bas le Bandeko mi ba souffrir pour un problème ya goutte, pas ba souffrir na maramba prostate, Bandeko mi pas to kemba pour un problème etalibongo, secret opé diabète, obésité, ba blo rebelle belé wana na kati. Tu reçois nek tant que spécialiste en masolo parce que yende aibi marambango bien aibi comment ko éviter on a banzoto ya batu ndenge ko soigner ngo pe na ba produit o ya yemo ko ya maison bo mona ngo déjà donc ba produit nyonso ezana ba brevet bozo mona o ça dit aza qualifié aza moto te aza charlatan te azo meka non aza na ba produit naturel o biso moko boko ko to négliger mais moderniser ngo apesi ngo forme na ye to sola makambo wana tout tu ba ndenge ni na salaka comment est-ce que ça va pour éviter ba solution ba maladie wana tout na ba nzoto ya bande ko belembo te docteur Fabrice Nyembo. Vous allez bien? Qui m'a moi mon corps même l'autre zongelo quand même. C'est payé à trop comme mon avis non. Voilà, merci beaucoup docteur. Tout est balelo oyo. Et puis ça biso d'abord. Nini kozaka maladie ba prostate, diabète na ba bilo belé. En fait maladie selon dengue totangi na université 80% ya maladie autobelaka et utaka beaucoup plus na biloko otoliak. 80% donc plupart il y a pourcentage de maladies autobelaka ils ont un biloko tozoko tsanando to na biso mais tel que ils ont la particularité pe na ba maladie mosusu ndaki sa maladie neti ya prostate maladie ya prostate cause na yango ko uta soit na ba infection et pas moto azana mobulu ya basi kili tout comme pe ko uta pe na moto ya sala ka rapport sexuel régulièrement c'est-à-dire o asangisa ka nzoto régulièrement na moisité parce que c'est nangonga oyo mobali ya 500 nzoto na moisinde azo protéger prostate na ye ko développer maladie mais ce cas 500 autres on a basi et belé azo s'exposer pe na maladie ya prostate entre autres ego ko za la pe infection ya prostate ko go bela mais ce cas ça la yango régulièrement tende zo exposer na ba maladie lokola ba tumeur ya prostate to pe cancer ya prostate. Mais excusez-moi docteur, expliquez prostate d'abord zanine prostate en moderne en moi soit zanine prostate isa glande oyo mobali nyonso na lobi bien mobali nyonso azalaka na yango donc epa ya mwana oyo aza na âge ya puberté nano ebandi ko se développer te mais pas ya muto comme déjà na âge ya puberté mobali wa comme na âge ya puberté prostate na ebandi ko se développer nyama pas azalaka na prostate banyama pe bazana yango. OK. Alors prostate wana ezalaka na niveau nini ezalaka na CAVC de place prostate azali na sima na ye tozokuta anus ou rectum ou bien intestin grêle partie ya suka intestin grêle ezala sima wana liboso na ye tozokuta to bien ka symphyse pubienne na se ya prostate tozokuta ba muscle oyo sungaka mobali ke akanga masuba lokola banda wati ne sika okende po ko kosuba kalimema nde place prostate azali donc aza maladie mais ailleurs kozwa ba maladie parmi ba maladie oyo prostate azwaka na kati na ye tokotanga misatu soit infection ya prostate soit tumeur ya prostate topé cancer ya prostate. Maintenant bato tout bazana problème ba prostate on a tout ça pour ayer ba kiazana ba symptômes nini ko ça se comprendre que awa na problème prostate. Alors prostate na place azaleli na katikati na nzela ya masubele kanaka parce que azana c'est AVC nzela ezolongola masuba banda na AVC po ebimisa yango libanda elekanaka na katikati wana. Alors rôle ya prostate ezalaka na masuba te rôle ya prostate ezalaka tango mobali azo 500 nzoto na mwasi yango nde asangi nde place mai nyonso mobali abimisaka na suka ya bo 500 nzoto esangana na niveau ya prostate. Alors tango yaka po esangana place wana prostate ye moko abimisaka mai oyo tobengaka liquide prostatique pe na kati wana nde salaka ke mélange wana nyonso e sala oyo tobengi na kombo ya ba sperme mai oyo mobali abimisaka na nzoto na ye. Alors pendant acte sexuel prostate a joué un rôle lokola carrefour moko boye azozwa mayo euti na vésicule séminale ba spermatozoïde ba outi mataka outi na niveau ya ba testicule nyonso zo sengisa na niveau ya prostate. Mais soki abandi ko vimba le roi nzela masuba lekana na katikati na ye akomaka ko étouffer nzela wana ko kondisa yango nde mobala ko remarquer que akoma okende ko suba masuba ko mobima na difficulté azo suba na pasi azo suba mingi na butu akola mukata mbala
misa tutoko leka na butu po akende kosuba et puis azomona ke pression ya masuba na ye ezokende lisusu musika te des fois azomi police na bilamba soka meko kanga masuba emi bimeli yango moko tout comme personne qui kosuba il faut forcer nzoto pour masuba wani sa lokole bima moso akomi po suba masuba ezo na retard atelemi mazoka masuba ezo ya na malembe voilà pour ya kobima et puis azoka na suka ke masuba ezo bima lisusu mais on dirait na kati ezaka ka ebele donc sensation moko boyeke asilisi kosuba te mais masuba azomona yango ezo bima te era kolata bilamba amoni na sima ya ngonga bila sous-vêtement na ye eza ya kopola na masuba. Pourquoi? Parce que o etikala ki na nzela wana ezo kobima na nani na malembe nde ekoya kopolisa ye bilamba. Docteur Fabrice lelo bandeko ebele bazo souffrir na problème ya diabète mais tozi ba témoignage bandeko balobi ke oza capable ya kosisa diabète mutu abanda kolia normal nenga mesana mela o alinko mela yebisa biso d'abord diabète ezaka cause na nini? Avant na répondre na mutuna na yo ndolingana na éclaircir le lokomoko ngande nazo bikisa te nzambe ndazo amen amen donc biso tozo pesa o biso to yebi to yekoli to sali ba recherche pour mutu a retrouver santé na ye nde lokali boso. Alors cause ya diabète eza nini ndenge otuni vraie cause ya diabète ndele article kotangisa biso yango te na kelasi vraie cause que diabète eza causé na maladie boto ye bakate mais ezana ba facteur oyo exposé mutu na diabète ba facteur wana to benga ngo ba facteur génétique c'est-à-dire na kati ya nzoto na biso to za ba élément to benga ba gène oyo composaka ADN na biso ba chromosome na biso. Alors mutu wana na kati ya ba gène na ezana ba gène oyo ezoko exposé ye po abela maladie ya diabète. Donc nazo tant nazo ba likambo ya ko exposé to mona ke donc azana risque ya kobela maladie wana ceux qui a mi bateli te akokobela yango. Alors ba facteur génétique wana nde ezalaka kumemaka mingi batu na ko développer maladie wana na yango ba oyo sikoyo ekomisaka mutu ya kobela diabète eza nini ya liboso eza na auto benga diabète ya type 1 bato baza na problème ya diabète ya type 1 baza na diabète auto benga insulino dépendant, c'est-à-dire bango ba dépendaka kaka na kozwa insuline lokola tonga. Alors pona nini il faut bazwa insuline lokola tonga pona nini bazwa insuline lokola tonga ezaka ka po ete pancréas na bango ba cellule oyo ebimisaka insuline ezosala lisusu te. Alors ba cellule on a peu comme niveau ezosala lisusu te nini yango esalemaka après avoir kobela moi infection virale moko nzoto na biso ebimisaka ba cellule ya défense contre ba infection autobenga ba globule blanc ba cellule ya défense wana après avoir résister contre infection et koya ko s'attaquer na ba cellule ya pancréas ou et produisent insuline tango et attaquer ba cellule wana et rendre yango inactive et détruire yango donc comme si yango inactive moyen produire les sous ezate mutu wana ko remarquer que insuline na nzoto na ekomi ko kita production ezo kita ti ya okota na carence wana selon ba scientifique to ba à partir ya 6 unités d'insuline mutaza déjà na carence en insuline ti ya komana 1 mais valeur normale les alaka de 1 ti na 24 to p23 mais ceux qui déjà mutakomi na niveau ya 6 unités aza déjà na carence ya insuline. Donc nous autres bimisa lisusu insuline oyo longo banité na yango il faut à bénéficier kaka na batonga ya insuline ya libanda. Alors na batu ya diabète ya type 2 et pas na bango nde siko eza ndenge nini su insuline ezobima mais insuline wana ezosala musala na yango te. Alors musala ya insuline eza nini musala ya insuline ezalaka ke ekoya efandi na serrure ya cellule autobengaka récepteur tango zo fanda wana cellule a reconnaître yango afungwami sucre oyo ezaki na biloko to liaki ezaki déjà na kati ya makila et continue na cellule sucre na nzoto ekiti c'est-à-dire sucre na les banda ya cellule ekiti pourtant to liaka to sala hyperglycémie tango sucre wana ekoti nde tozongi na normoglycémie ou bien na hypoglycémie. Alors et pas ya bato wana mécanisme wana esalimaka lisusu te yango azala diabétique ya type 1 to azala diabétique ya type 2 sucre pa na ye ezala kaka ya komata.
Maintenant, au salaire ndeni pona ko silisa malade parce que bato belé balobi ki pa na yo soki sali ici la kozana ba produit nini yo ça la souvent. Alors, ndenge totanga na kelasi d'abord na mokili mobimba tozana ba reine kaka mibale, reine animale na reine végétale. Reine animale tozomona biso batu na banyama tozana kati ya reine animale. D'ailleurs cellule les arapeka mibale, cellule animale na cellule végétale. Alors cellule les a unité fondamentale ya ba être vivant. Malade bandara na kati ya ba cellule. Dysfonctionnement ya ba cellule ndé la biso ba maladie. Ndé biso na ba recherche na biso sur la cellule végétale, totali élément nini eza na ba cellule végétale ya lolenge kani poto pesa yango na cellule animale oyo eza na problème ya sucre et ko kozongela fonctionnement na yango ndenge longo bani. Tosali na biso ka eloko wana. Eza magité. Ndé toke na ba recherche na biso de mettre en place le traitement oyo bomoni aw. Entre autres, niekade à capsule, produit oyo en capsule, prise na yango ya capsule moko na tongo, moko na midi, moko na pokwa, déjà diabétique, oyo azalaki na taux ya sucre élevé pendant 2 semaines, azongi na taux ya sucre normal. Tant ozo ba niekade na zo mona ngote. Ils a produit en capsule oyo ozo mona na. Donc oyo ba pharmacie te mona ka. Et oyo eza vraiment produit 100% congolais. Na ba brevet obino bozo mona wana. Donc c'est un produit 100% congolais. Produit ondo ozo mona basaleli yango déjà test toxicologique. OK. Basaleli yango rapport chimique. Il y a ba molécules chimiques oyo eza na kati. Et d'ailleurs 80% il y a ba qui souhaité kamara na pharmacie. Ezo uta na banzete. Aspirine et uta kana nzete. Quinine et uta kana nzete. Donc to benga penyo sona ba qui ça beaucoup. Donc la révélation. Eza bongo. Alors biso pe tozui ba molécule wana toke na yango to sali ba étude sur yango pour to pesa na dose oyo longo bani. Nde to moni ke muto azui nyeka pendant 2 semaines to ya sucre ne zongi normal ko suba na butu e katani o ko yoka posa ko melama ipamba pamba ezali susute ba fatigue ezali susute nzala pamba pamba ezali susute ba o ezalaki ya mabe na kati nzoto ebimi. Alors tant ameli yango bongo azongi na contrôle même masuba o ezalaki na sukali, c'est-à-dire présence ya sucre na kati ya masuba ezali susute. Tozama bato bazobela ba diabète, amsobela goutte, misuba zobela hémorroïde. Na moni ba produit za awa. Na ba produit oyo zo soigner nini? Alors, ba produit ndenge omoni kande na loba qui sont des produits naturels, atoxiques, c'est-à-dire ils ont la toxicité à mon côté. Tous en a niekade ou ils ont un traitement sur diabète sucré, ils ont la du type 1, tout type 2. Ils ont restauré fonctionnement voilà. Ils ont restauré fonctionnement ya mutu. Tous en a Faye Solution. Faye est une sorte d'abréviation. Faye Solution. Voilà. Faye est abréviation. Et là ici, force d'attaquer les hémorroïdes. Ok. Donc, ils ont ça là que, bah, venu les ala qui a kovimba na niveau rectum, ils ont zonga normal. Du coup, mutu a un problème, il y a des hémorroïdes. Mutu passi, kizunguzungu, bungi sa petit tangazo lia, mukongo passi, constipation, sel dur. Oh, bagage ya mingi. Ces signes-là disparaissent à 2 jours de prise. Il y a produit Faye. Donc, ce qui a Amélie Faye au 2 jours. Pendant 2 jours. Parce qu'il y en a déjà et disparaître. À continuer qui et ça il y a 2 semaines. Donc après 2 semaines vraiment. Peut-être qu'il y a beaucoup effacé comme hémorroïde n'a dit. Mais non, ils ont Firmitas. Firmitas, ce n'est pas un aphrodisiaque. Firmitas, ils appellent apéritif sexuel thé. Mais c'est un produit qui donne juste de l'endurance. De l'endurance, pas seulement sur le plan sexuel, même sur le plan physique. Donc, Mouto a un problème, il y a la fatigue. À moindre effort, Mouto a un problème, il y a faiblesse sexuelle. Mouto a un problème d'éjaculation précoce. Mouto a un problème, il y a, donc il est affaibli tout le temps. Des produits où ils sont appropriés pour Nabango. Parce qu'avec Firmitas, tant il sent qu'il a de l'endurance. Il se réveille sans ressentir la fatigue. Et quand il a des besoins sexuels, il répond comme il se doit à besoins sexuels. C'est vrai que ça ne va pas comme s'il était une machine. Non.
sauf que la personne va avoir un temps quand même favorable pour son intimité sexuelle. C'est ça. Docteur, il s'agit des brevets, brevet ya azospermie. Il y a un problème ya kobota. Au bazar na spermatozoïde. Voilà. Tu redéceler cause en place, tu soigner wana et puis tu pécier ba produit abandi ko reproduire ba spermatozoïde. Ezali. Et puis brevet à ce que j'ai infection urogénitale chronique. Au début que j'ai antibiotique ebele. Et aussi la infection ezakaka. Biso to ebinde to soigner pour infection wana. Et si là, heureusement que nous avons un laboratoire, parce que nous c'est avec des preuves. Hein. Voilà, par exemple, heureusement il y a un problème, il y a diabète, avant traitement, 2 semaines après résultat, il y a un et puis quel laboratoire, tu sais, le laboratoire, n'importe qui tu es malade, il n'y a pas un laboratoire où il y a un niveau qui est email. Ok. Il y a un email, il y a M. Nazem, déplace les malades. Donc, vous avez un doute à qui a sali le test, à y soigner, à zonguer, à qui contrôle pas na bango. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur Fabrice. Merci, Nabi Nopé. Merci, merci à Joseph Désiré Mobutu, mon réalisateur. Pour la Lotosoki Awa, nous sommes bénis. Dites Amen.